tous les fidèles bozolanda biso na chaîne YouTube na bino oyo bolingaka mingi Africa Telema TV New Look, Africa Telema TV et puis Congo ya lobby oyo Jerry Kobetox moi musala na bino animateur wa bendaka beauté deuxième république moi mobalo apakola poudre te ata mo ezali toujours kana motoki. Alors na saïla kabino toujours musala kaka ndenge nazo sepelisa bino na bi mikolo na okata mandefu te po mbongo okata mandefu ezate mbongo akota salon ezate pope toza na massa na biso na hôpital Océal Olivier Mandela tozo lukana nous to akoma nanu bien après to bongisa ba soin donc et d'ailleurs bozomo na bino mona ba image déjà ndenge tozo saïla bino musala. Alors merci beaucoup na Kwaku Vantoto moi na grand réalisateur ya chaîne na biso ya pasteur na biso Mukuna père Simbi technique kuna mwana pe koto asimbi technique donc musala ezokende kaka bien et lelo ndenge to mesana ko salela bino ba actualité pe ba news ko mesana ko landa partout dans le monde entier to bane ko zela moment ngwe koki nga Jerisko ki songi bandi et puis ndenge invité na zo ya mbela bino batebele bazo wela bakoma o mutu aboye mais nga Jerick Kobetox na lobby déjà na misu na ye ayeba ke directeur en marketing ne ozalanga chargé à presse ne ozalanga mutu ayate po zolozi na autant to bandaki yango bango bazalaki te. Il s'agit bel et bien de Archange Oyo boyebi ayemba pembeni ya Papa Wemba boyebi o alelisa bino na Côte d'Ivoire tango asalaki vocal wana to asalaki loyembo la devant ba Guillaume Soro honorable Guillaume Soro bomonaki ndenge bato balelaki chanteur de charme nazalaka nanga fanatique mutu te mpo na lia mbongo musicien moko te na kembaka nanga natambola na bawewa natambolaka makolo mpo na lia na mbongo musicien moko te mais osala marketing nete mais sikoyo to comprendre te asa na makambo moko efo aloba awa bana poto bana Luanda bolelaki bobi vive la musique ezala ini vive la musique epanzana te mais lelo Archange aye koyebisa biso nini lokola nga pe nanga songi ndenge filo bolakisa biso nga Jerry fo ko kamola ki songi yango makasi po bato na soloka ifo bazonga bato tikolo to ana système soigner rakine boma relation nazo ya mbala moko Archange nazo kokisa ye mbala moko bonne année na yo pe nanga pe bonne année alors Archange lelo na yambio lisusu na mesani ko yamba webele pona actualité oyo ndenge zalaka musical mais par rapport ya ba fête ndenge lekaki na makambo lekaki pe na Congo a mwa mbilinga liloba nini okoza nango oko consoler nango bato nyos ba fan nango surtout balingaka Archange. Ouais, merci na Nzambe et puis merci na yo ndengo yo lukanga suna s'exprimer devant public nanga et puis devant public ya vivre la musique devant public ya Papa Wemba. Donc bana poto bana Angola bana Luanda partout Archange donc Archange donc calamité mambozo banga obinga to no mono nazo banga neti nazo zala na esengo mais kisongi na ngato kotonga kaka po obi kala mingi te makambo ebandi yango Archange na yambaki on émission na yambaki pe na prêtre na biso moboleka ina ye prêtre na lobaki botika mwana libanda te noki te akoya kolia biloko ba voisin akota kindoki c'est que Archange koti kindoko longo no vive la musique bon kolonga vive la musique ba balongo ata est-ce que vive la musique ba longo ba balongo ata mais Archange wasa no maka ndo sala no makambo nde bamasa tu bazo sala yango makambo zoya donc eyindi makambo kobomba biso eza te Archange asali mouvement mouvement siko bino soki bakoma okima mouvement bobo ya charge mouvement te biso tozobeta no banzembo bato bayoka biso banzembo nano siko banzembo ngo koyemba na bato oyo bandeko no kobengisa bango to kosala pena wana eza no Archange nanu ye moko na yembi et puis so ekomi ke no banzembo ekoti ale to bandi siko kobeta ndenge ezalaka mais tosala no banzembo orchestre eza na donc tango kobeta déjà bord ekoti ale nde sikoyo osali groupe d'accompagnement to osali orchestre groupe d'accompagnement ka nde olobi mwa groupe moko boye so mutu ana posa yoka nzembo yango tobeteli ye ka nde ezalaka Archange obanga te banga c'est trop dire tala obike kini o album ebele raté ça n'engage que moi ngana loba nanga album ebele raté siko musique ekomi siko na relève musique ekomi siko biso ndenge tozozwa relève donc ngana moni eloko banga te po tu vas maître d'école maître d'école formateur des idoles méga star et puis bana ya nouvelle nani bana Kester balobaka
cours évida est-ce que yo cours évide ngada cours évida 10 ans maître akei et puis ngam nazo matière à suka matière à suka tela maître siko ngakende biloko atika kopesa so ngana so akema siko on funa démontrer mais oyebi ke nga koyemba yo bande koyemba devant bato ebele ba autorité bele na Côte d'Ivoire oyemba même honorable Guillaume Soro alela namona pena ke ezaki jour o bapesi au pouvoir au kamba vive la musique mais eloko nini esali penza ki ozala lisusu te na vive la musique obongisa te archange te vive la musique eza parler na expliquer yo te vive la musique ya balongaka te mais le roi papa zate faut nasana mo ba miracle faut na lakisa musalo papa lakisa nga et puis kala mingi te c'est mon tour zoya donc ça na 3 titres c'est mon tour donc kuna bando cha mo ba kaka na sati ke c'est mon tour il fait yango za kuduma ba kaka kudu te yango za ke non air ekoki ta wana na lobi bongo nzambe to nganga na walo ezala nganga ezala soki nani mudasala ba oka nzambe ona bisi yo ta ekoki lokola poza chanteur bato bakoya kotenir nga rigueur babi géri archange azoloba est ce que mongongo yango biso toyebi yango na ye est ce que eza kaka question nde bato baotuna nga yango mongongo ekosila mongongo evideka mokono oda eti pande mongongo eke moto efe boku ndenge adaye mongongo eke ezokomvoa mongongo nde na odaye nde mongongo eke donc mongongo ezaka ndenge ezalaka mongongo ezaka ndenge ezalaka est ce que ozongisa bango na eloko ya Côte d'Ivoire te kaka esala bango bien nayembi yango trop géri ata eloko mosusu kasi ata blessure mais blessure occasion nayembeka na Côte d'Ivoire komaka blessé wana eza banzema deja elekaki bon yemba c'est mon tour kasi c'est mon tour na oyemba na bongo te bayiba na oyemba o nde naza yo moko bato bazela kaka bakomona okala mingi te ezobima début max bor ezobima epuis baza satisfait bafanatique a vivre na mosika nayebi ke bosepela kua papa mbapeso aza na journée mo boye ya mwa moke ya boga asa mpe bamiracle nde bato to bosala journée mo boye ya mwa moke ya boga me nga na obike nga nabetelaki o machine nayembaka na émission na bi pas faire rigola pas Fali Poupa pas héritier Watanabe tika nga na tanga archange pas de la forêt d'enseignement babetu babetele ko machine pas jimbe mpena kuta se bima ke babi ozo kende kuna do po face no peneza face ya kuna bourgeoisie ezalaka kuna trop taka papa mama biso tu doit ba leader donc ceux qui na orchestre ba to mi des leaders ici matin des mouvements des leaders faut panzana quoi donc c'est mon tour et so donc première fois ça papa oui ba donc mudana brassa yeyo donc tokolo ba mingi te tozolo ba so mingi te po ba bia kan shikolo ba no so mingi te yende mutuza na brassa donc c'est mon tour et so ya ba ko de ko bongo langa ba jeune malanga ba osepi voilà. Alors j'espère qu'ils ont ça la plaisir ba tunyo so bolanda biso na olo baraki Gérard ça il a raté musala ba te belé ba so mi benga ba président menga na mi bengi 207 boyebi 207 ba na poto so et ça la ramine donc so meki na tout on a bois qui on a ravé filo bola ki ça mama social ça la kaka ndenge za mama dongoma mwasi ya comédien oyo abengela mobile la police te na poto donc mama madongo ma Fanny Tumbuka l'intouchable Chio Muluba cher Francis Chio alors c'est mon tour le bien single et single en mingi to mona rezaka chanson moko to mi balé bon il y a trois chansons toujours lancé une chanson promotionnelle les obi makala mingi te na début max voilà déjà chanson to embeli chanson aussi et puis deuxième chanson oui hollandesa nzembo to embeli José Carlito et puis on a troisième chanson ça hommage à papa Wimba oyo na dédié on na papa nangi pour na bafanatika vivre la musique na leli papa nanga de susu kwa do ba oyoka wana oleli papa na nzembo na yo moko to na nzembo na ka na beta ke loka vie pona zongisa suba et le que no problème te pour comme au droit d'auteur te biso to comité archange to comité et on le problème de so na peso exemple musicien moi Kofi aleki alobi Kofi chante Kofi et nani intel chante Kofi il faut senga permission biso makambo wana ezalaka te na viva kuna ezalaka te biso makambo wana ezalaka te ke so oyembaki loka papa mo bobandeli yango te fo te na biso makambo wana ezalaka te wana ya viva la musique état d'esprit mouvement bayaya mouvement bavru banoku mouvement bavru banzeli ya idéologie biso makambo wana ezalaka te donc nakobeta eske nzembo papa akufaki nango yo nakopapola yango sikoyo na ndenge alelo epi clip ebimi donc naleli vie nanga kua oleli vie na yo vraiment nga ezosala nga eske ndenge tolobaka Kinshasa yango to Congo yango eza monene est-ce que ba batterie nyonso otia yango en marche
ndenge na uti oloba awa nga na kozala nga na nsi na milobeli déjà ki directeur en marketing chargé en relations publiques et puis obongisi déjà nyonso tout po eboma yo te mpo ezalaka ke tobandaki na producteur oyo abebisi to tobandaki na intel abise bon biso sikoyo toya biso mo mpe baproducteur telaka Archange nga moko nana nana na nsima no oloba moto akozala na nsima na ngai na nga mo molili na bandi na kofuta bastudio na ngai donc so yo koya oyeno kaka me yo kokuta ngai da na bandaki nga moto ya na bandi makambo na ngai nga moto ya na bandi makambo na donc yo soko oye kaka bon tosilisi bamakambo mosusu mpo yo kuta da biloko to efandi donc nga moko boya bongo sikoyo so baye te esali ke promotion soki esenga bachaîne na télévision baémission banini tosala promotion makambo to eza ppl tosala promotion makambo to eza ppl tosala promotion bakoya Archange baya te bakoya me nga mone na bandi nani et puis naola sa appel bato to bana mpoza basoutenir mwana oyo donc naza wana quoi donc bafanatique ya viva na mosika na bike boya ebele na monde ebele mpe basiliki basilika Archange atiki bango natiki bango te naka na viva ozo comprendre teke nazaka na viva wana eza liloba na bino bokoma koloba oza na viva me na minute podium ya viva ezozanga yo nabi naosala no makambo naosala makambo na toujours so mouvement oyo te bon mobwagaya esengi Archange azala na ye me naosala no bamiracle zena tuna na songisongi moyeli ngai kwakuva ntoto olobaka na ngai na émission nga nazose rappeler kana makambo olobai na ngai na émission bi géri na vai na ndako mokolo na kozela ti mokolo suspension na ngai kosila délai nango bapesanga te et puis nazolinga na ye bapesanga papier ya suspension na tous beta na lisolo ya suspension esila obe esila te suspension esila déjà kala bamasa du tozala suspension na bango bazonga suspension vida déjà kala mais loko déjà temps sikoyo tokomi na 2017 donc toyei na 2016 sikoyo 2017 chrono ebaloki sikoyo tande koki yosala makambo yamona eke na pemera na pale na travaille kaka sikoyo na bato nyonso bapesa suspension ndiyeka yo moto olongo ya tenga na longo ete nazosala yo comprendre tozolinga olongola te naolinga olongola te me tika naloba linga aloba kinois bacongolais balingaka balobela bango te ngai aza na ngai na mouvement mais naosala no makambo mais il paraîtrait mpe babi babenga yo au téléphone esona koyambaka te ntango suspension esila nayambaka biso toya bongo te lete exemple ndeko na biso lobeso il paraîtrait na maison me bakoma benge babi koko mobo ya mongala moto azoyamba yo mpo osalaki je wana ngai nayi mambo wana te aya mambo Archange donc wana kutu moi na répondre yango ya defo etalinga te donc na expliquer bato ke naza toujours na viva mais nazosala bamiracle makambo nde bato tu bazosala viva na muzika mpe fo baza na gene na bango mobu na expliquaki yo après mabe fo na moi gene moboya génération lelo ya mabe te mpo ani te siko c'est mon tour faut comprendre siko c'est mon tour pourquoi sala analyse pour comprendre ngande na est-ce que kisi ekosimba to bonzambe ekosimba bon kisi ezalaka ko na musique eza oyebi kisi musique ezalaka ko ebo ezalaka te esalaka Archange kisi eza mais kisi ezalaka ekomatisa nango yo ekomatisa yo ekomatisa yo mais ekoma na tamo boye kisi ezali kisi ya musique eyali mais biso sikoyo eyamaka mosusu tokoti nango na ndenge moko nini église tozokende kaka yo zela nzembo nanga ebima okotuna nga so papa na ngai mama olobaki esalami c'est mon tour nazalaki na mwana mo boye tika nabenge mwana nazali na garçon moko azali trop na papa wemba abi prévana ndo ovanda na côté ya place commerciale kuna na papa wemba abete nanga lisono abi nga natuni ye na osho nabine na bato omoni batikali nani akozala leader na bango nyonso to akamba bango abi oui toza na chef moko tosha mais leader mpena atikali eza Archange yo moko ntango oyoka bato baloba bongo esalaka ndenge nini esala nga bien mpo ye mo grand prêtre mowei babi fo otosa maloba mowei alobaki ti bapeti to lokwa boananga na podium wa balider donc biso to toya balider quoi donc sikoyo leader na leader miyebelela otya lokolo wapi mposa bamiracle bato basepeli sikoyo ngai nayebisika na tie lokolo donc c'est mon tour ezoye sikoyo na c'est mon tour bamasa na yo lokwa bajo le noir bamasa na yo ebele bobetela bango lelo baza na baorkestre bato mosusu napesa exemple eleti échappé est ce que bakozala invité na c'est mon tour te awa eza na Archange moko na artiste sikoyo alakisa na savoir faire soki babilo mosusu ekoya après quoi mais toza nanu na c'est mon tour nga moko Archange na se déchaîner na ndenge akosakana te donc bato bazela bakoyoka
nga na osepela mingi mpo tolingaka système nga nalobaka chaque fois naza mwana Zakari Bababa sur internet ya bomona émission na nga ya radio tokoleka na studio tosengi déjà Archange tozwela bino ata mwa image mwa moke Archange aloba bomona nde mosala eosalama eosala bien mpo bana poto nyonso bosepela bana partout et puis nabosani te joueur na nga mona mazembe aotala nga na minute oyo ya bigéri Kobetox zalaka kaka yo ekosala bien aza ceinture ya trésor pour tout déjà masolo déjà vidé tande mokili sepeli déjà na équipe nationale esali bien et puis nabosani te Jonathan Bolingi bino nyonso tu na mazembe na luyindama talaka kaka yo jogo solo na mazembe wana esali bien alors Archange nakokoka ngo tambola ye te mpo yoyebi kaka kozala na kati ya c'est mon tour donc c'est mon tour esenga bakangakanga motu te liloba nini okoyebisa bato bazolanda yo bazala na assurance nini Archange akosepelisa bango mpo aza mwana papa we mbo azwa indusa et puis na mwa ndenge ezalaka kaka bato bazosoutenir yo bakosoutenir yo mpe et puis na contact no déjà mpo nayebi ndenge olobi boye bato mabanga to bato balingi bayembela bango bakobenga yo ouais napesi bato tombote et puis bameilleur ve na bato tout basoutenir biso na absence ya papa et puis bato continuer kosoutenir biso loka bakodeko bongo alanga baodilo mapuya baegene timbalanga baclara de bruxelles baleo mabuba bapapa moni motetela badadi soso baeme somo le master baza telema ebele barichard kunku baclara de bruxelles so napesi so mbote ya trop et puis Jolvet Nsamba na Bordeaux Ali Binta Freebox Anaïs Kiganga Fanny Bogende acoustique baza telema ebele Mireille Malela bébé Kingombe Mati Iyolo na Londres baza telema ebele et puis vi na ngai na bosa na trop Dodo Tomaku na bosa na rayo trop vi na régional lisusu donc faut commencer à les vrais garçons tout balinga Archange Ali donc bientôt c'est mon tour de Zoya et puis boboma bamona kisangala pour osepela bon numéro de contact barozwa ouais numéro nangeza plus 243 82 18 670 65 plus 243 82 18 670 65 donc ce va bien et puis junga Archange topusana na biso déjà po tozokabwana mais ngai eloko esalinga mpasi Archange bayokata mongongo ko Archange nasengeli bafanatique bayokata mongongo nazalaka trop timide soni kolobelo en face combien motema nangaka ilela yo ata na répété bapoésie d'amour mpona lobela yo monoko zwaka chimie soki moni yo voltage amona motema à suivre quoi à suivre c'est bon Archange c'est mon tour ezoya alors Kwaku Vantoto j'espère que tosalaka nde toyokanaki mpo nga na osalaka mosala animateur abendaka bote te bote ya deuxième république Kwaku Vantoto topesanga mama mpo libanga ebimaka na poche so na sololi 2017 te bato lokola Dr John Maonzo sponsor officiel tozela contribution na yo de la part ya artiste azobela mpo tozosengaka boye mpo bato ya maboke vraiment ngai oyo natikaka mpe lisango na osala mpe maboke to théâtre tozalaka considéré te na Congo j'espère que bauti kolanda Archange ndenge alobi azosalela bino c'est mon tour akosepelisa bino kaka ndenge papa yamba format bango ekosala bien filo bolakisa sala kaka ndenge tosololaki na signale bino déjà que Clarisse Plasma désormais bolandaka ye na tindika TV bolande wana pembeni ya Angèle Mouswaili pembeni ya ba Darling Love bolandaki wana ekosala bien wana za mwana vraiment transfert office transfert d'Angers na site wana internet wana ekosala bien et puis bato nyonso bolanda biso na Luanda partout dans le monde entier na pesi bino bambote mwana mobali na bino abendaka te bote deuxième république na suki awa tokutana na émission koya po mikolo to wana système soigner tranquille boma relation bato baosolola bien te fo koboma relation na bango po baza bato na soloka bye bye on se retrouve na numéro roya ciao bye